Voilà, merci. Bato Kinshasa, na bato comme internet, bato comment, boyeba, bien, c'est moi, Janify, leader, Franco et comédie congolais. Luambo na bonga na zoloba. Nasa na Nias Musapi, le célèbre journaliste Adi Londele et Popol Mukelenge Botala. Au moins mi s'appelle na alliance, boys alliance. Alliance oyo na bala. Na Kinshasa. Na prototé. Na Kinshasa. Na commune à Limité. Et ma femme, elle s'appelle Sylvie Faye. Moi, on a beaucoup de gens Sylvie Faye. Mais moi, je suis na bala na Kinshasa. Na commune. Comme oh, elle a un péto. Na commune à Limité. Elle s'appelle Sylvie Faye. Ok. Na commune à Limité, ça va bien. Comme on a Sylvie Faye. Oh, elle a un pété oyo. Aza Muswahili. Atanga na yese kisangani. Asisi ba classe na ye. Donc aza na finaliste. Na bengi nani. Na lo baza nani. Atanga na kisangani. Naso ba bien atanga na kisangani. Yese kisangani. Donc Sylvie Faye, c'est ma femme. On a tika na kisasa. Bokabona te. Tous bon alliance bokabona. Bokaboti mbolo kufa. Mais balobi a okota libale pa muto susu. Makamango. Ngai? Na ko donc na poto on na zawo. Na kokota libala jamais pas moi si. Baba manga sapato ozu ketch na gauche. Ba théâtre au sein la biso awo. Ozu ketch na fenêtre. Ba boagelo bilama la fenêtre. Jamais na ko sala ngumtam ko mokote. Na bala na kisasa. OK. Donc moi so na poto na bala yo na zo kosaye. Na sila bala kisasa. O lobi possibilité. Na lobi ngo. O lobi possibilité. Nzambe na l'état ya yambo. Ngana bala kisasa. OK. Moi so comme Sylvie Faye. Na bana mairie ya Limité. Bon, si vous avez Popol, il y en a bien, on a laissé passer. On est en France, pas dans Nazara, on est en Londres, moi en France. Voilà. Qui ça s'appelle au Kenango? Kenango Tuna. Donc on peut se battre, le numéro de madame, maman est bana. Sylvie Faye, maman est bana et belé. Moutema Mounene, Aza Mouswahili. Ya Pembe. Ya Pembe. Non, mais il y a un peu de logo toni, abotama Pembe. Qui a coupé Pembe? Grand prêtre maire. Yewana, maman est bana. Maman est bana et belé. Ndalo banini. Donc ce que Maramunio so oyo bazolo ba Isaïe Lokuta, siko awa comme maman Sylvie azana kin non? Oui, anakin. Awande la